Omoni ba video botalanga na okima wana nga kutana na viedi ya batutu bazana kati ya sala Bercy viedi asimi mwasi ne na naboye akote Bercy na bime vie nga awa nana ndenga okota te via bisanga kutalobi benga mutu na osule me atika nga pena ne sanga pena okaka keno soki ba bendinga ka boye lisolo esili na kepe na motako awa ba police bakangi nga batelanga mbwa soki na bouger ba mbwa na zoninga na alianga nde mubesu batelanga mbwa pourquoi na otanga ka bakombo batu te nga bapesanga billet ya mabe billet ya kotela concert billet aussi mutu akotelaki nango bayeli nga bapesi nga poka sula amona na te sula za occupé na presse bayela billet aussi mutu akoteli nde nakende okotela ngo concert balimbisa mpe ya na biso edi badiata oyo amonaki nga na Bercy na danger bakombata pena bazolinga babeta baboma ya koboma ndenge alekaki wana beta yenga kara abibenga kaka mutu nosula antuka na osenga mpe balimbisa ye kaka mais mpo na ngai ezalaki bamo moko ezalaki pena propre te ke bato ba se désabonner na site oyo boyokeli mpasi bosengi baabone bobandi na baabone na bino bazalaki na moke bakomi ebele quelque soit ata kolongwa ngo okosenga te site wana ekoya parce que yo ata olongwe na site moko boye fotalaka ngo na musika ki site otie ekoma boye nga mpe na participa des fois souhaitaka site wana ekende toujours likolo po esala bien parceque baabone balongwa mpo Glo Olangi aganye sikoyo neti nini. Nous sommes sur www.lavoixdupeuple. C'est bien moi, votre humble servante, les Lions de la presse. Je suis très heureuse de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui a comme objectif de vous informer et de vous divertir parfois, car nous sommes là pour promouvoir l'excellence. Merci Nabatnos les Lions de la presse. Merci Natatan Zambé Sopema, merci Nabossa Site Oyo, Vincent Toulouse, pourquoi pas comme ça derrière la caméra, à toi Daryl, merci à l'Asconon Bonza, Jérès Péjo, Dani Mouzombo le quart de Véro, je vous fais des gros bisous. Voilà, nous sommes comme ça avec celui qu'on appelle Ken Piana. Là, vraiment qu'on connaît que nous avons monté dans Ken Piana. On va découvrir ensemble avec vous parce que le billet est nae makam ko so ngani makampo e moza plutôt parler. Donc les lots vraiment ils ont maloba mboka nae donc ma question c'est nga réponse c'est et des biso dari le fond la plateau tout le monde bon Ken Piana que je dis comme ça bonjour Ken. Ouais, bonjour. Bonjour na la voix du peuple. Donc batuto baolanda biso vraiment na pesi bango bambote. Vraiment ba merci à trop na basali ya Nzambe. Oh batiaka biso na mabondeli mama Sideji Mampata, prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi na Londres. Vraiment basali ya Nzambe nyonso na pesi bango bambote. Pasteur Moïse Mbi. To continue quoi. Voilà. Quel piana tout le monde qui est exceptionnel et tout kaka ba combattre yo qui vivre ba combattant baza no deli comme surtout yo ka ba kana sama. Bon, ba combattant ba zaka bandeko na biso ba congolais o baza na moi compréhension muke omoni. Bango balobi bazo liti na bango ezali po Congo ebonga vraiment yango liti ba osala. Mais bon, na ebité soki Congo ekobonga pona ba artiste et musicien. Na ebité soki Congo ekobonga pona journaliste neti Ken Piana ke poto bobetiende Congo ebongi. De Congo ekobonga esenga kaka na biso na ba kombata ponga pe na kombata makasi ya blague te. O nazalaka pe na so na otambola na otala ndenge peuple zo souffrir ndenge bandeko ebele baola nzala epesaka biso ba méchant ya to senga ba konzi na biso ke no
souffrance oyo baluka ndenge odekante situation nga kutu mpo na nga bamisala ebele batravau ebele oyo esalemaka na mboka na biso esenga nde betare oyo ya minene oyo eza vide wana esenga vraiment basoba batracteur service national oyo musée Laurent Désiré Kabila tiaka service wana ezonga ya kolona bamasangu bamanyoko tout ça biloko ekoma peut-être moins cher na mboka na biso ekosala biso bien donc komba na bango soki mpo na nzala soki mpo na misala eza te eza pena vrai komba ya bablagi te mais oyo ezokoma na bamusicien kobetama bamusicien koempêche misala na bango komba ngo eza esu na sens te en plus nga natalaki vraiment nawamona fali mpo bazobeta bato ya banationalité mosusu bazoya koapuye star ya mboka na bino mais bino moko bakongolais nde bosangani mpo bokombattre culture ya mboka na bino moko esalaki mwa pasi babi bakoba soki basala bon na fali popa parce que tolanda vie na biso Jackie Ndala a biso basala bon na fali popa parce que bamonaki fali popa na une dame moins influente na Rwanda bamonaki ne yango wana esalaki bango kanda yango wana basalaki bongo neto koloba nini bon nayebi te fali popa erazalaka na première dame ya Mali est-ce que première dame ya Mali eza congolais congolaise erakutanaka na ba première dame ya ba Côte d'Ivoire est-ce que première dame ya Côte d'Ivoire eza congolaise akoki kozwa pe occasion ya kokutana pe na première dame peut-être ya Rwanda pe parce que lelo soki tozoloba kaka mboka na biso barwandais nde bazonyokola biso wana toya peuple moko na koloba toya bazoba Rwanda eza mboka moko eza moke koma tokozwa barwandais topesa bango valeur moko boye neti barwandais nde bato bazonyonga mboka oyo nga mona place Rwanda azonyonga mboka oyo te soko oke na kati ya Rwanda okuta combien de congolais oyo basinstalla na Rwanda wana baya koluka vie barwandais wana mpe babetaka mpe bango te barwandais kaka lelo mpo libération eya peut-être na Congo biso moko peut-être ezalaka faute na biso tosenga barwandais batia biso peut-être poa ezalaka faute na biso moko est-ce que fali aza na conflit na bandeko na biso ya Rwanda fali aza artiste et musicien musique na ye eza sa frontière musique ya fali eza sa frontière yo yebisanga armement nini oyo barwandais bazalaka nango oyo pena bakobunda na biso wana RDC peut-être soki lelo kaka biso moko bakongolais to wana badouble langage o mboko soki emarchaka boye eza volonté ya mundele nde ablokaka makambo nyonso elongo esu mundele ekomi su rwandais est-ce que rwandais aza na force moko boye ya kodirige mboka munene neti RDC totika babuzo bamusuko wana ya babétise siko bino bolobi fali bamonaki ye na dame moko boye soki aza influente na Rwanda siko avion ya barwandais eyaka na Kinshasa awa Rwanda Airways eyaka awa ezwi mpe bato tomonaka est-ce que bozwa avion wana botumbango yango nazoloba siko nga kutu namonaka tozalaka na conflit na barwandais yango siko mpona barwandais bazalaka bafrère na biso mpe baafricain kaka totika nde kopesaka bango baimpact baimportance peuple ya moke bongo tokoma opesa yango importance neti biso pena bacongolais to bando banga neti Rwanda peuple eza nango kaka moke boye oyo tokokende tokangi yango na maboko boye mpe tosilisi bango biso majorité ya bato boye to bando banga bato mo baya moke bongo mais non eya na sense moko te. Merci beaucoup. Ken Piana, le lot ozoyo ka Ken Piana, tu es fier de Soulé, oyo a tchaki ba moyen na yonge pour que vous voyagez. Mais na rota la to kin de ko la biso sou ka Jackie Ndala, ni mission mon atelier qui le na site moko check a lobby que Soulé a fingié, Soulé a traité de mendiants, a traité des matolistes alors que matoliste a makasi za fali pour payer moko parce que fali pour koko ta studio te 100% a tia ba dédicace 100% azila matolo pas otala beti osula rolia nini beti osula rozwa nini so na beti matolo te pendant que biso te biso le Suleiman aza patron ton yo Ken Piano ka kelo abongo ta ke sous le Suleiman aza pe patron parce que to koti na ni na e o lobaki wana na bosani mais okoloba nini par rapport ya ba propos wana Jackie Ndala tenaki contre sous le Suleiman. Voilà, alors omoni le longa lobaka Jackie Ndala pesa nga mawa pour relation na nga na Jackie Ndala bandi to ebani
wana Jakindala azofanda pa Eric Katokolo wazala cameraman ya Jakindala wana Jakindala ana place afanda te donc TV apamba za nango te afanda na ndaku ya cameraman ozo comprendre wana siko sule papa na bango kolo immeuble oyo ezalaka Alimentation Express immeuble ezalaka na boulevard immeuble mulai wana ya papa basuli donc bakolo Alimentation Express Jakindala azofanda na Jamaïque na ndako ya cameraman de kolo immeuble wana mulai nde papa ya suli ozo comprendre donc Alimentation Express na bafutela na palin ya basule kauka garçon mo bakoli na vie ya bien ya propre ya bio so yo muto koli na vie ya mbula soki beti soki makelele tondi na yo Jakindala na biloko ya ndako bozindi ozo comprendre aga somo bwenga asenga nzambe apambola ye amatisi ata ba niveau po na nenga ki journaliste bo na nenga miko mwana maya za ko souffrir ya yebika nde tozalaka ne na basembe wana ke soki aza wana biso tu tozobomba bachombo na biso na bapoche tobomba mwa musika ayebi pourquoi tozalaki bomba soki non nga lobi te ki azalaka moyibi soki aza wana tozo contrôler est-ce que bapoche na biso mbongo nazalaki nango ezakaka ozo comprendre donc ya yebi lelo peut-être soki politique ko simba pona ye ngana lobaka nzamba zwa lokumu ozo comprendre po ba mal à l'aise msuto zala nango mona bofandaki na bino à l'aise soko zalaki na $10 non na poche ozano à l'aise kuto yebi ke $10 na ngawo e bougete mona batu msuso soki ba yebo e komi muke otie liboko na poche mbongo yango eza kaka muke soki mutu alinga pousse aya pembeni na o place ochekiti omona yo bongami obouger ozo comprendre donc eza makambo boye soki tobito bando rappeler ba histoire ya batu mususu esala bien te mais jour aux occasions oke pena na CMB oluki ba MC Riga ba Michi Mima oluki honorable Floribert Loboto bako expliquer yo ndenge tozalaka na kati ya CMB ngana sala réveillon matinal na 2007 batianga na Jakindala biso nde to animé pena to sala pena animation ya le 31 décembre mama nazo biso batia téléphone ouvert mwana mai wana na ya comprendre ka ebani te tout le monde batu ba bengaka Ken Piana tozana besoin pour lobela boy Ken Piana tozana besoin pour lobela boy na bisio talaka to banda émission de 0h à 4h du matin ba appel nyonso ezokota batu ba bengaka Ken Piana na Ken Piana mais ya bi yoza chroniqueur te non plus animateur ya télé cela n'a expliqué yo te ba appel nyonso ezobengaka Ken Piana na Ken Piana to komi le premier les 2 les 3 badati ezokende mwana maya ya kasu musala te to sutuka boye publicité na Congo web siko yazolo bangana danger te siko akima sembe pourquoi parce que sembe ana batie biso mibale tozo anime biso mibale omoni kala mabeka po ba archive ezalaka ya bomba na te YouTube lelo to pesa ngo merci pour YouTube lelo osale émission tie na internet ata après 10 ans kozo moni ba émission na so ba TV tellement archive wana ezalaka te bato ebele fo bapesa TV merci po TV bomba makambo ebele bapesa TV wana merci lelo nakoma à l'aise parce que nakabona na bavie mususu oyo bazalaki soki ayeka kofanda pembeni na yo surtout soki ozali na mwa billet na $50 ai okomi mal à l'aise moko oyebika vio soki abeti dedwa na ye eyokanaka te. Il y a il y a un journaliste dans le vrai sens du mot, un journaliste, il y a ça aébi déontologie journalistique, il y a un charlatan, un nick. Bon, problème exacté, problème exacté. Il y a un lobby boy, un charlatan. Mais nga so ina fandi ata pembeni na ministre. Ata na fandi pembeni ya mundele mwa mundele azama à l'aise te. Na ki charlatan nga mutu azama à l'aise te. Pe na ki charlatan nga mutu akotika chombo na ye wana azasi ke na ozwa na ye te. Mais batu mususu aza mayele ebele atondama pena na mayele na ye metika kasi chombote zapo sina otiango ka $1 awa mutango mayela zara pembeni na yote okomitu na yango mutu aza na kisi ya ndenge nini aza na ema ndenge nini olimusa batu bilo na poche ozo comprendre ngana kisha lata na ngai soki na fandi na batu bazaka à l'aise baotika bachombo na bango baotika ba wifi na mama kaka bato ozomona na aya français belé costume belé
o surtout kozala se la wifi no na chombo bo surtout ki oh wifi esa la sute bondeni ota la place of branchaki wifi ezomona na sute o luka pe mutango bendi wifi yango asache na basaki na ka bato ba maele yango susu oza comprendre donc ngana préféré na zala nga charlatan mais ba pesa nga confiance pas ya bato ya malonga wana ya maele ke yo muta maele moko boye bato maele ba banga kutu de kiti no kute ko s'approcher par ministre moko te. Voilà, merci beaucoup. Ken Piana Kana kati mambo on te komona ndeko na biso moi si ozaki epa ya Frank Stemayer to moni ya sali vidéo lobi que non batu nyos to ba désabonner na Afrique Info ba ya na film parce que ya comme na film na ebité Ken Piana te yo kolo patron ya film mona ki on ndenge nyo yamba ki on ndeni tu vois pas que on est on dira so créer le ranking na ndeko na yo on dirait moi ba polémique moi yo na ndeko no Frank Stemayer yamba ki on ndenge ni la vidéo. Bon moni Frank Stemayer za master nanga Glo langi pe za sœur petite sœur da bango mi balé makambo na bango nga moyen na kota ngo ezate parce que un jour ba bongisa ba travailler 4 ans en place moko ba ko swana na bango pe ba swani mais ya na occasion moko esala ba bongisa po ba yeba na bango moni lelo ko biso ko kota na ba poto wana un jour to tika na biso na soni. Parce que Frank a yebi eloko esala ke eloko ko sala ke soki asoli na gloria te espace à 1 minute ayi nenga ko zo esprit gloria peut-être eloko ananga na ko zo esprit gloria te gloria peut-être pour appeler ça Frank moi kanda falaki peut-être employé ka ba mo bongo mais pour nanga ezalaki ba momo ko ezalaki pena propreté ke batu ba se désabonner na site oboyekeli pasi bosengi ba abonné bo bandi na ba abonné na bino bazalaki na muke ba komi belé quelque soit ta ko longwango okosenga te site wana ko ya parce que yo ata longwe na site mo boy faut la kango na musika ki site o tche koma boy ngape na participer des fois souhaiter ka site ane kende toujours likolo pour ça la bien parce que ba abonné ba longwa po Glo langi a gagné siko neti nini soki ba abonné ngo ba longwe so bénéfice ya Glo langi ko za neti nini ozo mo ateke bénéfice moko pe ezala te yango nga aloba nga na kota nde ba guerre na bango te emso Glo langi aloba bongo ka na sentiment pe saka Frank mutema pasi mais en réalité est-ce que yo za sir pe nga na ko encourager Glo ya kino ça la guerre peut-être na Frank nga ko na préféré na solo la kana Glo ya nde trop na banda kote ya ekino makambu oyo eza nango na sensi moko te omoni place oza wana oza na Grèce ozo luka vi na yo zo ba biloko msu bete yango peut-être kara donc na sensi normal. Voilà, et Ken Piana tolali tolamu kibo totala kabo ba note focale ba voix c'est kezongi Ken Piana nana boduga. C'est quoi le problème? C'est quoi vraiment le vrai problème? Parce que tu es vraiment toyé ba mona source parce que to kaka kuna ngala kende poto ya ko finga te yo kende poto ko finga mère eza ki bongo te et tout ça yo c'est un grand et tout. Ezanini c'est quoi le vrai problème? Bon nga za na problème mon côté na problème mon sœur na nga na te wana za mwasi ya directeur ya orchestre ya Fali vient nga edi badiata o na pesa ba respect belé moni nga na orchestre ya Fali na za na problème atana mutu mon côté vrai pena ya Fali vrai biro pena ya Fali faut se pelaka na bateau bayaka comme ba défenseur ya Fali pupa moni Fali pupa mi benga le king na faire expliquer na nu batu Fali pupa mi benga le king elakisi ke Fali aza roi muto aza roi c'est que aza na royaume ozo comprendre Fali na royaume na ye eza na ba défenseur pe oyo ke soki ofingi roi na bango population ya roi na pe sepela te faut défendre roi na bango donc nga na kati ya royaume ya Fali pupa parce que comme le king wana déjà eza comme mo déjà créer déjà polémique que Fali a mimona ka roi mais na kati ya royaume ya Fali soki aza na batu o ya zo diriger na kati ya royaume te c'est que roi ya Fali wana eza ki roi ya lokuta parce que na kati ya royaume ya Fali ba biso pe to faire partie na kati ya royaume ya Fali nga na zo faire partie na F victime te F victime ana okese na bango ya bango ba di badiata banana boduga basule kauka ba faire gagner la merveille ba vient ngai nani ba fisto coloqué ba mimi tikeva
wana baza batu ya FV team mais ngana za na kati ya royaume uzo comprendre na kati ya royaume ngana non eza FV team te fali aza le king aza roi kasi yango nga lobi bo ngana za na kati ya royaume ya fali pupa donc na yebite bato pena o ba raisonnera pena très bien lelo batu ba komo pesa biso qualification neti ya batu mo ba fingaka bo expliquer nga mutu nini o asia ya afingi na efalite nga na yeka na bandi guerre na mutu na bandi provoquer guerre na mutu na makasi soki otali ya majorité ba guerre o nga na bunda eza bato ba banda ko finga fali depuis kala ba beta ba plus de 10 ans ba finga ka fali mama tokende sur le plan logique omoni fali wana moko boye pe nga famille na biso pena etelemela nga balobi ken mais non yo salaka pena musala ozotika ndeko na yo pena finga makabo na internet nga loba mais soki na koti makambo peut-être batu mususu bazo babi non ndeko no azofinga ma yo defanda rara batu mususu mais ndeko no azofinga nga na banda ko defendre fali nga azaka na héritier na tambola na héritier mais na defendre fali na sona na batu oyo bayaka na télévision pour na critiquer fali nga série ndeko na biso feka kangisanga tokenda ti parquet ya Gombe wana nazana héritier malgré héritier nda futaka bambongo pona ko bimana nga mais ezalaka nazana héritier kaka makambo ozomona oyo ya baguerre batu bafinga fali wana nga nakendela ngo ba parquet ya Gombe wana nga na yebi ata biro moko ya fali te naza ta na numéro ya fali te ti nakenda ba Gombe na nga na ti héritier futela nga ba amande non que ça fali mutu moko atikala kozala pete parce que lelo ekoma wa fali atindaka bino bon ndeko na biso feka kangisanga na kenda na Gombe est-ce que nga azalaka na biro fali nazalaka ta en contact na mutu moko fali nazalaka na héritier mais oza na héritier mais naza dirigé na kati ya royaume ya fali parce que lelo okoyebisanga te ke neti roi Belgique ayebi batu nyonso tu adirijaka aza roi mais ayebi na ye batu nyonso tu te oyo azodiriger na kati ya royaume eza neti fali ndenge aza wana mpo lelo mutu adefendre fali pupa esenga teke fali atinda ye kekende odefendre nga na odefendera eloko oyo namoni ke na defendre eza neti vie na nga JF efonge nayebi te soki religion moko efungwama ya paster ate ya kaka critique sur bato JF efonge pena soki aza youtuber soki aza parmi bato balukala lar na YouTube te abandaka kote ya biso ba verset oyo eza na Bible panda inane totala pena soki kombo ya JF efonge ko résister sur na internet neti JF efonge asali ba analyse na ye azofinga fali tout ça atie kombo na nga na kati na koya na répondre ekomi ofali atindi ye siko bino moko boyebi ba makambo oyo bandeko na biso ba soliste ba mouvement basala na ba makambo ba Karine Mokonzi basala na kombo afali nga na yaka na nga ko répondre bato ba pelisi na bango moto nga na ye na nga nazo répondre ekomi neti ke no ken ayaka wana pona kofinga bato so na bibola sa video moko ken asa finga mama muto mona video yango ezalaka te mais ken pia na ye moko ba finga ba na kotanga ta kombo ya sexe yango menga so bisa yo ken pia na ye moko ba finga bali ya mama na yo ba finga plusieurs fois menga tikala cité ba mo bongo te ke na finga mama buntu nga lo barango na sina bandalo ba depuis kala nga ko finga mama ya Karine te na ko finga mama Leketu te na ko finga mama Jael Shote po baza ba mère na ngai baza ba mama na biso to ko tia bango na ba problème ote ozo comprendre menga ba finga mère na nga plusieurs fois bazo na bandeko na nga ba filma bango ba finga sœur na nga na ba façon nyonso tu bon kotala par rapport ya makambo elekaki wana nga na osenga na ba fanatique tu ya fali pupa balimbisa po esali pena salité biloko bongo eleka na ba réseaux sociaux esali pena salité parce que la note vocale qui bino baina sa téléphone comment tu par exemple ba différent na yebi na ngai te en plus na ba vocal wana moni soto ando betaka masolo ekosala bien te sœur na boduga zaka sœur talaka mwasi ave na ngai di badiata ekosala bien te ke tokomisa makambo neti sujet batu babando ya sala ngo be émission belé to abatu ya mouvement moko na to sona pena nanate mais ce que c'est ngipe
to solo la to ozo comprendre donc nana za sœur nanga omoni to ko so na te entre biso na biso to ko so na te mais je pense ye moko place aza ko se reprocher soki mabe ezali nga pe place naza place na mona mabe ezali peut-être na ko se reprocher nga soki nazalaki na mabe na sœur na biso nana na vie na biso peut-être de badiata peut-être na lingaki na tombokaka le même jour ya concert ya Bercy eza na makambo mususu oyo vie na biso fali pour papa ayebaka te nga balinga baboma ngai pa bakombata ozo comprendre omoni ba video botalanga na okima wana nga akutana na vie dia batutu baza na kati ya sala Bercy vie di asimi mwasi ne na naboye akote Bercy na bime vie nga awa nana ndenga okota te vie bisanga kutalobi benga mutu na osule me atikanga pena ne sanga pena okaka keno soki ba bendinga ka boye lisolo esili na ke pena motako mais soki nazala na kanda elinga za le même jour oyo keno ngai peut-être na déclencher pe guerre parce que nga ndenge na bonga na défendre ka fali un point un trait a pas fali pour pas na défendre sous le kauka pour sous le kauka nde azwa charge na ngai andima ko se sacrifier pour nanga mama yo yebite ke nga lelo soki na kenda epote mso na kimi sous le kauka pe ba faire na epe nga ebeba est-ce que moto andima ko tia ba faire na na risque bongo sous le kauka na benga ye batutu ba na kacha Bercy na benga sous le kauka na bi awa ba police ba kanginga ba tselanga mbwa so ina bouger ba mbwa na zo ninga na lianga nde mubesu ba tselanga mbwa pourquoi na tanga ka ba kombo batute nga ba pesanga billet ya mabe billet ya côté la concert billet aussi muta côté la kinango ba yelinga ba pesinga poka sula mona na te sula za occupé na presse ba la billet aussi muta côté li ndena kendo côté lango concert mama na kenda kuna mundela tena appareil boy po il fait bêta ouais eza neti ba billet na biso Kinshasa te ke okeka na billet boye okoti na yote ya mundela eza électronique faut ebeta na machine ndele la crack ndenge ba testaka ba passeport na biso nde ba testaka ba visa soko ke ba billet fali ezalaki bongo ozoma bana na benga sula na bina minute oyo nga na libanda la police ekanginga ba chelinga ba gardo ba kengela ngeza bambwa ya minene gamprete sule tellement bazalaki na presse explica presse alobi en tout cas kaya na minute oyo bakangi ye siko soki nazalaki mutu mabe na nga na banda ko expose baka mususu mso pe masolo na beta pe fale ayebi yango te na nga na expose pe batu mususu ke tala tushi basimbisa ngai eza na souhait ya batu mususu ezalaki kutu conseil wana ya Bercy na kota te afali ayoka ke naza okangama apesa solution mbangu afasha la mort siko bato baobule mususu msu considération soit ezalaka ou bien ezalaka te baosekisanga fort mais batu nde batika kokota makambo ya batu nana boduka aza sema ser quel que soit degré ya problème ya ndenge nini aotikalaka ser vie edi badete aza vie nanga quel que soit yana aloba na biso soki nazalaki mutu mabe eloko vie edi asalaki atikanga na esanga pena ya bakombata libanda ya na kara kotina momina peut-être nga ezala base nga créer pena moto mais loko wana na beta okara nga na benga besenga maître besenga nda yebi na benga nga nazolela libanda nazolela ya kolila kema misu soki botali ba image na ngabo oyo surtout er ba olanda ngabo mona misu nangeza rouge misu nangeza rouge wana grande sœur nanga omona misu nangeza rouge grande sœur nanga lela bi ken muto bengi aza parmi ba biro non mais comment ba obligé ora il faut sous les gazala bon eza nango makambo pe leka nango nga eloko batu balinga bazala msu déranger nga ezala keno après concert msusu na ye msu na bandi ko déranger msusu keno boy nga concert évident le même jour excusez concert évident le même jour na butu na louer taxi na ngai venanga deo muzungu aluelanga taxi e uti Belgique e yeti France nakanga biloko nanga butu na kenda na déranger mutu moko te ke o dérangement ndenge ezalaka nazozonga eza ndenge nga na mona bato msuba tuta tolo
ke non nakendaki avant nazonga bafuti nga droit d'émission na ngai bapakoli ngai pakolos est-ce que boki nga na beti ata lisolo ya mbongo moko nakozonga mpiaka na ngai te est-ce que nazoloba peut-être ndenge na osala no émission boye bato bamonaka ke na osala émission nga santé na nga eza bien te santé na nga eza bien te mbwa wana tianga mal à l'aise mabe ebebisanga santé tension na nga ti lelo esaka bien te batielo bambwa olie bato bakengela bambwa nde bawakengelo ke garçon soki abouge to bandi kolia ye nde na nzoto grand te sule kuta bima pena se déranger jour yango epesanga mpasi nayokela sule kauka mawa jour wana sule kauka se déplacer aye ayebisi mindele abi garçon toyaki na ye komi bolobi akota ye na biye ya fraude bozwaka si biye mosusu nde mundele adoze mbwa bana bakoti bapesaka bambwa ozoka comprendre tala ya omoni ba histoire mosusu soki ezalaki enregistré elingi aleka na film la vie est belle na elengi naza traumatisé ata ti ndenge ozomona boye esenga ifo nakende hôpital nayebi te soki nakende hôpital ya baaméricain mpo bambwa oyo babangisalenga eza bambwa bachien français sikoyo oyebisanga sikoyo naaluka nayeba pene hôpital moko ya monene oyo mindele baza na explike bango ndenge bambwa na bango babangisa ye nga ozo comprendre mais yango nga nazofaire voir naocreye nanga polémique te nalobi soki nazalaki mutu mabe mutu moko boyeki azalaka na barankine a partir ya baévénement oyo nga nakutanaki nango oyo ezalaki elengi tala eza jour moko historique mpo na vi na nga natela makambo nyonso ndenge eleka tozalaka na grand frère ya Fally Ipupa asimbanga liboko alobi ken na otika o lisusu te ken na otiko esu te jour yango siko soki na raisonner na bia bafilme la vie belle bapapa basala obike nga pena soki mutu mwa azalaki pena vigilant nga tiane kaka caméra ozwaka baaction nyonso elekela ken ngeza mama na filme ya elengi ya defa te mais c'est la vie babiloko mosusu ezalaka mutu aloba te mais esuki elioka na motema olenga ikutu nde nabanda koprovoke makambo mosusu nga nde sikoyo nakomi neti mutu mwa boye baprovoke me nga na osenga kaka bato balimbisa biso balimbisa nga ken de ma part balimbisa pe sere na biso nana po aza sere c'est la famille balimbisa pe ya na biso edi badiata oyo amonaki nga na Bercy na danger bakombata pena bazolinga babeta baboma ya koboma ndenge alekaki wana beta yenga kara abibengaka mutu nosula en tout cas na osenga pe balimbisa ye kaka merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il faut te dire au résumé, le biseau, voyage d'ailleurs pour ton aïe, tu es journaliste, au résumé, qu'est-ce que tu es allé faire le boulot, mais au résumé, parce que tout le monde qui a une interview, il était, tout le monde a directement au sali, tu as joué Moussala naïo vraiment. Maman. Ok, ndé là qui tout le monde ça, au résumé, voyage naïo, tu es journaliste. Ok, ndé au résumé, ni oui on est. Bon, au résumé, nanga eza moi mukeza ke ngana kendaki pona ko sensibiliser premièrement na moral ya bato nanu ko faire pousser bango ke concert wana ba hésiter te ko somba ba billet pour faire pousser bato ke concert wana bo hésiter te bo somba ba billet pe bo ya bo manifester courage moni lelo fallait auto beta sala muketa auto beta Bercy ezo senga pena marketing esenga ba makelele pena ya grave bato babata mate basala ba hypocrisie te kengai fallait azozela nga te ke pona ba makelele moko bo non artiste nyonso to erasa l'événement munene azelelaka nde bato basala le marketing ezala élevé makasi sikoyo komi trou wana ya bato ya kotia makelele trou ezalaki nga nakendaki siko kocouvrir trou wana en plus non eza musala déjà eza musala communication parce que bato mususu parce que bato mususu pona bango ke ndule wana ekozala anile pona ba manifestation ba combattre biso soto kendaki ko faire éveiller mistu ya bato
que boya concert musique ya Fally, ça n'a rien à voir avec la déclaration ba combattant balela rapport na mboka mboka ko bongaka kate soki ba musicien ba beta te na poto boya ba ve ba bandaka ba combat oyo bino bele bozalaka na ba 10 ans 9 ans lelo bokokisi ba 20 ans boya bo manifester génération na bino pe fo boya ko kota ba concert ya bandeko na bino ya ba Bercy bango na ba âge bino lelo bokomi nango ba bozali na ba 15 bokomi na ba 25 ans ba âge bino lelo boza nango ba vie wana bakendaka kotondisa ba Bercy ba wera ya ba jibe ya ba papa wemba o eza pe moment ya ba âge na bino pe boya kotondisa pe Bercy ya Fally Ipupa ngana kendaki wana teke nasenga Fally permission pona tia makelele ngana zalaki pour Fally tala mama nazana makila ya réussite. Combien de journalistes accompagnant ba artistes et musiciens bakepe kuna boye combattre ba tele mi pendu le betamite biso to kenda na star waza na chance biso pe batoto accompagner to abatu moto ana makila lupemba mama ngana kei na génération na internet eza na mutu moko te amona sali ya Bercy mbandeko nazale sele l'unique on a banda ko expliquer bino que non Bercy yango ezalaka boy ezalaka mais Franck Stéma pas ebi Bercy bokende na Franck Stéma na lobby boy Franck Stéma ya kota ina kati ya Bercy te parce que babilo muso botu na nga ya Franck yebi maneti ma polémique Franck a détaillé au Bercy te parce que pour comment traiter de vantard alors que ya zo baka vérité que akenda ki na mbongo na yemo mais yo ken pia na ba mema ki ya ko meka na mbongo na yemo mais et comme les problèmes comment traiter de vantard mais oui eza nango ki vantard te mutu soki ya mikumi cité mutu pa komisi azapete Franck Stéma pas ko sape vantard et pour eza mbongo na ye eza na ndenga mabete soki Franck Stéma ya lobi na kedai na mbongo na nga moko eza pour éveiller pe bandeko na biso ba chroniqueur ba chroniqueuse ke okokende pe poto sa musicien siko soki na lobi ke Franck Stéma ya kedai na ndenge na ye nga na kendaki ba mema nga parce que ba lobi lesa punda pa lesa yo ozoma ba biso to ba tuma boneti o lesi punda pa lesi yo musala na ngai fe futa nga na musala na ngana sali da musala na ngai futinga ya Franck eza différence ke musala na ye futi ete yesu azolesa musala yenda lesa ki musala menga musala nde efutinga po ba lobi lesa punda pa lesa yo danga musala na nga na lobelaka ba artiste musicien ndenge ba mema batu na poto ba artiste wana kaka nde nazala ozela un jour bango nde ba memanga pe poto pona lobeli bango to na bundeli bango to Fally alongolinga eloko alongolinga moi souci wana moi complexe lesa punda pa lesa yo siko Franck alesi punda na perte eza nango na ndenga mabete me ngai punda na ngai alesi nga punda na ngai eza musala na ngai ona yokeli pasi we meminga ba prison mais moi na mai félicitations na sens que lelo omona pe ba journaliste internet bando kendo kotisa pe ba demande Franck pe akotisa ki azwaki ti Franck normalement afungoli ba ya ebele misu omona ba Vincent Toulouse pe ba luka ba ke depoto tellement Vincent mona ta maroki te Franck afungoli ba te ebele misu tala na ndenga blague te Vincent na Tunisia kenda na ete mais na ezora ndenge Franck asaki ana la boss da fanda zana ndenga mabete nga na kendaki poto siko babilo msu bobi misango neti ke na ofinga nga na kendaki poto na lobaki boye na bindenge toye boye to biso toye neti sacrifice to se sacrifice to ki mate to kozonga po nzela shengeni wane fungwama you can say ça plaisir ni na ozana ngo na moni masa na nga Vincent Toulouse swati akiti na Tour Eiffel na moni mso Mike Lokamba akiti na Tour Eiffel na moni mso Matika Songo akiti na Tour Eiffel et ça langa plaisir na mona un jour ba Valdi Tambwe pe ba yeba poto ba Laura Chou ba yeba poto pour les questions déjà alanda kanzela Franck po atato lobile sa punda pale so neti le questions na ngo amemai ya lesi na ira musala ozo comprendre mais na ndenge ya mabete okole ça pe musala pe za na pe normal donc ils en ont encore logique. Merci beaucoup. Voilà, une toute dernière question. Quel piano? Et ça tellement belle. On m'a dit depuis de bander mission. Il fallait le coca tanapo.
naki raisonner na bambwana nakomi na palpite pena ya motema batikaki ngai bongo mpona nini soki nakotaka na nga kaka keni yaka yo mpe nasimba yo kaka tokende nakotaka yo nana na mbala mo nde makambo bapalpite yo nde lelo ezwanga te kasi yeti voilà na bombabomba nakomi itile nakufaka na makambo na motema Kébia ba la Kinshasa a vraiment babi kin bopeto ton otanga dans le kin bopeto dans so mona gouverneur na biso so papa Jotingo Bilambaka que je salue en passant la mon bon peut vieux dans un pays ça mais to moni ken piana to a comme troisième personnalité to moni ça na so pegi massa so pegi wana vient nga to moni ken piana na poto ken piana les chips a bois qui na se ali ameliji a bois qui na se au mona ki on za ki ni bandana nauti na mboka ngongi tro chasser belé na nzela babido belé na nzela mentalité ana ya ke obwaka chasser te po ba longola yo il fait zo 3 jours 4 jours soki to bimina okasi to bi bon avenir to kende oyo to tambola nanu soki to mona ta chasser ezate tala tika fe na soja teni ko bila fanda kala oso to bando balancer ba caméra voilà, comprenez que c'est comme ça qu'une piana pito pas les films ou la film. Yenyo soyez à la rapito pas les soyez à la film ou la film. Qu'un piana torombo ko chien sous émission peut de mon chéri na ba fan no balinga qu'un piana un mot aussi de la fin pour na lelo. Un mot na pesa merci beaucoup on avait Louison Mbata na pesa merci na yo. Na moni vraiment musala très bien là. Moni babiso to abatu oyo. Ngalo bango nga na yebi nde basala avantage te po nakola na nga place ya pasi makasi na bakalwa no place mo boya msusu okyola na makusa basoda de nakola pa mama mbanda tout ça de nga kola pena na moi ba pasi nga kola na pasi na kalwa no ba jakinda la pa kola na kabadi ya ding de to kola na souffrance ndenge moko to zata la sko bana bagombe ana basule kauka ukosengi ata vélo ukosengi ata Mwana soda tout akatolo te ça fierté. Ya na landa exemple avec nanga honorable Zakaria Babasu. Mwana sodo bando ça ba fier, o ça fier na nani. Oza mwana Lumumba te. Ta mwana sodo azoluka loba pe, aloba pe biloba loba po botama munene. Tala mwana soda salite yo. Keba na wa. Keba na yo ha. Wana Jakindala. Keba na yo ha. Keba na yo ha. Nga lobika keba na yo to kuta na kabadi ya dingi place akola donc vous comprenez en tout cas merci à Sir Poli Lumumba venanga Louison Mbata venanga Deo Muzungu en tout cas merci na Sir Angel Muswahili Makizembe académie toujours sous le kauka nasi c'est mission na benga patronette sous le kauka na benga patron sous le sikonga kamwa na mitunaka mwasi ya sule kauka ya pale eratalaka mobali na ye ayokaka sentiment ndenge nini mwasi ya sule kauka talaka mobali na ye beau garçon tout ça mignon plus mbongo ayokaka siko sentiment nde te ayokaka no sentiment nde ni garçon nga na mbongo garçon mignon garçon ngo très intelligent tembo na président de la République na ba sommet de sommets azokende garçon ngo tentire moko na abedashu garçon ngo chaque soir astafaka na ba abedashu Berik Mandala garçon ngo za douce za humble nebite mwasi na ye atalaka ba qualité wana nyo sur les nzamba pimela eloko te na moki apesa nyonso atalaka manzaka sule ana propre te yana basi musuba za fiere ota pena mobali nanga tambolaka na fali mobali ngo kitoko mobali ngo elengi soki nzamba bandeli mokili asala nga tana za neti sule kaka namona bana sule na bi bana ya américain Voilà comment elles sont comme ça. Si yawe le mystère vers ça si yo yebi na peso ba mbote belé.
Ah, merci. Voilà, comprenez que nous sommes comme ça à la fin de notre émission. Merci à Nababoni, à la voix du peuple. Merci pour la fidélité des Bino. En tout cas, comprenez que les propos tenus dans cette émission n'engagent que Ken Piana. La Lyon n'a rien à voir, non plus la voix du peuple. Lionel Batantou, hein? Lionel Batantou, yo yebi Lionel Batantou, yo yebi. Viens à Lionel Batantou, yo yebi. Hein? Carlos Kabas, le plus noble. Richard Amelel International. Boye Bibi Nomoko. On est là, quoi. Clin d'œil spécial à toi, Mélanie de Londres, Lasconi Mbunza, Jérès Péjo. Pourquoi pas comme ça à ma fille chérie, à toute ma famille, Nadine Makassi. Merci d'abord à site Vincent Toulouse. Merci à toi derrière la caméra. Merci, madame Soliga, la Lyon de la presse. Et d'ici là, portez-vous bien et bon tweet des programmes sur la voix du peuple. Bye bye.
Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau, pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout ça l'industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, mapalata, et puis comme ça il a un sérum où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tous on a d'ici gel douche, tous on a grand format, na petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci peau. Tous on a d'ici cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont ba teinte, ils ont bon sango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça il a una huile na bain d'huile. Tous on a na crème pommade, tous on a savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tous a pe na médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tous a pommade Diazolex, ils ali pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tous a crème Borex où ils a uniquement pour na papa, ils ont rallongé le système ya papa et puis ils ont agrandi en haut. Tous a diazostimule où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimée. Tous a zinguinalis, auto présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tous a la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est mib, tout ce qui est maladie, kyste, il y a mib, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tous a la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont la sapatu, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tous a la allium. Allium y a traité toute forme, il y a hypertension, a normalisé tension na yo, ce qui tension est mataga, a quitté si a normalisé, ce qui est amati si a normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça la menga, oyo, ils a produit mon anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine dans l'eau, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus samakasi énergie dans d'autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où nous avons et ça a mis à partir de l'anxiété en bon cannabis au Congo. À part que si on a si côté la bino, tous les malades qui sont auto-traités, tous les préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, tout ça une préparation mon corps pour permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui si peut se rappeler, tout le monde voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko bakobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba teigne tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na mutu to traitaka ngo pe donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo kozwa solution na problème na yo.